docteur Moroté a soyez Moussissa pour être makila. Docteur Morabi n'a moi nous sommes là moi nous sommes là. Avec une église comme Kambo ils appellent pendant il y a qui donc moi Moussissa si dimanche on a église. Dans l'église à Boé, n'a pas de témoignage. Pas maintenant autant volatil. Témoignage, parce que je dis miracle et là, c'est quoi souffler et souffler Nicolas Vina. C'est quoi souffler un miracle et là qui va à l'hôpital. Donc comme il y a un était stocké au hôpital. Donc comme l'hôpital on va dire Makila, moi non aucun maman. Moi non aucun maman, aucun mamulaï. Donc aucun mamulaï va dire le docteur va montrer que a kufa puis qu'a sauté. Bah tu es sur la salle d'urgence. Salle d'urgence ça a dit 3 personnes. Bah tu vas dire qu'il avait cas grave. Donc comme il voulait voir son cinéma qu'il a mis sous calicolo. Mis sous calicolo à bouger. Tu vas dire au sambe, tu vas dire au sambe, tu vas dire au yemba, nani na mokili o nzambe nanga. Ayebi kobi ki sa motolo ko la yo. Donc on dit au yemba nzembo na ko zaki 3 personnes. Comment kuna kufi. Donc tu vas dire non mais dis-moi yemba tu sambe. Comme sous sa kufi, tu vas dire biso moko. Tu vas dire au sambe, tu vas dire au yemba na zo baka nzembo nani na mokili o nzambe nanga. Ayebi kobi ki sa motolo ko la yo. Donc maman ko makile côté sili et moi na oyo abiki atikale ta beaucoup fatene parce que jobe na ko bangate a beaucoup fatene pe a beaucoup vite ni ba le ba kufi ya atikale. Alléluia bana zamba. Amen. Nani makonzi. Wesh. Vous êtes totia maboko bitamo nazali. Malade la ta isusute et le côté liwate danger mon côté to wondeli na kobo na isu. Zambe na nguya to wondeli pona mona na biso. Ebele ba kufi ya tikali. Mingi kono zambe bazate me yazali ngolo na to déclarer guérison pour na yebela to déclarer à vivre kono za kombo na Yesu amen mbona ni pofani wako mama sœur Ornella na baina ni India na matonge sœur Ornella afanye na India na matonge so lingo témoigner zambe asali ni pona yo ndaina témoigner ya liboso nanu na kenda banzela mai voyage à suka abona keza ki problème ba client na ba kangi la Zumbo Motema na retard, et ça dit qu'elle a culte lundi. Na bengi papa partir à 19h30, 10h30 papa y a battu. Voilà l'église. Voilà lundi. Ah ça y est, vous allez à l'église. Il y a une église culte de Sully. Ma vie bonne cause qui était, on a trouvé qu'un frère moko. Na luki frère Benjamin. Na moni elle expliquait na lobby, na Zumbo mon retard, tout n'a raté bateau. Dans la on le vit na ton na madou. Mais la coque était sans prière, au prier les gars. Frère Ben a prié. La dernière temps de prière, on a levé, la boy, esprit et un naufrage. Amen, amen. La tikiti na ki. To wuti voyage to zonga, to leki kaka bolo bobandeko. Commandant la biso soka lalaki, soka zalaki te. On ne sait pas. To tiki ngamba RDC to que conseiller trouver na ngambu ya braza. Ngana yebi maite. Si tout à la zamba na zomona boy. Mais avant tout ça l'accident na lali, na l'autre na ça l'accident boy, mais na mokili, dans autant pour la pasteur je suis. Et quand je sais ça m'a lobby, au sali accident. Mais il faut que yo eza bien. To continuer tin entrer à libonga diaki. Ameni ngabi au côté makala no awo te kamo awo. Mais fufu na yo o bimana na cité. Wana ndoto. Wana ndoto avama kamesa lima. Bandeko zela to kasama. On a confiance na Nzambe, pe confiance na sala Nzambe. Amen. Tambola kananga atana ibali. Ko ba tutina la lamuki, quand on a lamuki de si que le bon camp ya Congo de la ba braza. Nai banzela maite nai bizela. Oui, pe qu'on a jeté. Oui, pe qu'on a jeté. Mais na somo na ba tout mon que bataki koke et tout okita. Azo a torché commandant na biso a torché biso. Na pe na yebi na ma question de l'axanine. 30 minutes des aides, badé, retard, papa, tout dans la libanga. Dans la place, on a quand il y a comme au quota. On a dit qu'on a jeté, mais même qui cousine nanga, la télé nous a dit ah,
Donc, d'autres ont un autre accident qui ils allaient dans maille. Mais donc, la pasteur Joshua et Sekinga, à la Kisinga, la marchandise, c'est que tu as commis le pesate. Na télé, il y a qui va te kanginga. Oui, mais c'est là que tu as vu là, on va dans le dépôt. Pas torcher là. Quand tu as la Kitty évangéliste, tu vas au camp. La Kitty, la Kitty, va mieux son là. Le Kitty, il a que baby nine na zongi. Masu est tindi. Na wewe unajeta usiku za mukili. Nazana mukili. Na benge évangéliste c'est et loko esali maté. Loko les tindi na bité, a loko loko tindi tenyo se kotinda té. Quand la évangéliste alobaki. Après qu'il a terminé a réussi ba tomboli bâche. Tozongi ki na komi ki. Donc biloko na yo atamoko té. Atamoko té. Na machala était bi ba bisé. Et pas perdre, pas quoi qui peut fallait pas décharger bar voilà pour équiter. Mais quand la mina makala langa na funangai na biloko langa na ndeko na mutazalaki na et si on peut acclamer pour Jésus. Wow, Seigneur. Évangéliste, jamais vu. C'est même le malin qui prie à terre. La nuit, j'ai dit dans notre articulation, n'y en se passe. D'ailleurs, vraiment, à des gens qui ont dit, ils ont deux causes dans la caméra, la vie frère, dans son paquet d'articulation. Ma colonne thématique. C'est pour le nom, il y a dit. Donc, moi, on a ça, il faut ça examen à malaria. Dans la vie, ça va, dans ça, la mélodie. On avait un an sur l'année évangéliste. La nuit, à jeudi, vendredi, la minute 30. 2 mois passés, on a qui n'a l'autre qui. La guinée n'a pas une soeur, on va de la maman, papa n'a pas eu ça. Ah oui, ça. Quand les collègues ici, ils n'ont pas posté la prière dans le fond. Nala na l'autre bako de la maman na 2 fois. Bien na celui la pasteur, de ça il va prier na souka na cédé offrande. Offrande les acquis pas même $10, 5 000 à Pamba. Nala li sous na l'autre bon on a été prier na cédé offrande. 2 mois passés. Na nuit à jeudi, na vendredi, quand ils seront dans l'autre en d'autres du misaranga bako de la maman. Papa ala dans la chambre na ngate, azata ne lamba na chambre na ngate, et là bako ça la éviter. Quand tu es dans la vie de déco, il y a son caca. Namemi pour la kisa. Oui. La telle avant la DVD dans la chambre. Les awa. Pour azam au boulou. Tu n'as pas dit awa. À cause de l'amour. Nadia Kamo aye minuit 30 Nathalie Pierre. Ce que la coluka nini. Tu es vite. Tu es vite. A tout yango elowe awa tina mutu mwana ngai panzani na mutu na mutu eloko ma bende o mi biloko mi satu oyo dans vitre mi satu oyo e panzani na mutu ayebeni papa awa na mingi azokite eloko te azimika donc eloko ezate Adimi awa, maman kuta le plan kuta lenga la grande sœur. Na mimi mwana ko de la mwana so ke mo esa. Osomba ki liwa wana. Osomba ki liwa. Alléluia. Amen. Si ba ka sa wana osomba ki liwa na comprendre te. Na prier na tongo, na moni docteur wana lo pango. Na butu na moi prescrit un médicament dit observer ce qui problème na oyebo ke na scanner. Lobi na solo la la tiase na poto. Donc parce que ça na sobi liwa. Na sobi liwa on jeni. Yem ta tenga dit tant que nda ko prier l'évangéliste. Est-ce que c'est là la prière na Bible na c'est là ka bi yango wana. Amen. Dena yena lobi na témoigner mnyana nzabe oyo. Na soka soka kandelo. Les awa combien talana. Na 5000 francs pamba na c'est oyo nzambe na ngai ayebi kobatela moto lokola yo nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kobatela moto lokola yo ata moko te yawe ata moko te nzambe ya Jésus ata moko te yawe protection nzambe ya Jésus pour protéger a protéger bango bato ekolimba ta mayele nzambe aza kokangola bana na ye oyo ezali église mema mais second souffle eza mission mpe ezali émission parce que tozoleka na ba tv na ba média mais mission parce que nzambe apesi biso mission mpona kokangola bana na ye amen ok yango avant kotémoigner fona bondela mpona bino nzambe ase manifeste kati na yo ovivre second souffle nzambe ase manifeste kati na bino ndenge boye kotémoigner
miracle mosusu elanda vi na bino na kombo na Yesu. Nzambe se manifeste kati na yo nde wo témoigner. Miracle mosusu elanda bino na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Zela non. Ah. Oui, papa Tumba na vana ipen. Ah, aux autres années ipen. Papa Tumba. Oui. Bon, au niveau de témoigner Nzambe sali pour na yo awe na ti. On souffle. Mais que tu lega kana yaki na zoya na kiti na bispora ya na prière. Ah. Atutinga na moto. Ah. Ah, na moni bapota. Ah, OK. Yaki na. Batuto na moto. Oui, atutinga na moto. Ah, oui, otiro ko. Na sibi. Oui. Ah. Sikuna kena ndako na bibo. Na lobi na njala. Ah. Na ko eba yo ndenge ni kenjambo sala. Ah. Na ko keno hospitalité. Ah. Parce que la simi. Et yo défendre nga kema manifestation sur la famille. Ah. Ça c'est. OK. Lobi jeudi. Ah. Akuta kansera nga sirène. Azana mort. Na to sa ndenge. Alléluia. Amen. C'est besoin. Papa batuti na moto. Azoki ayaki likolo ya kofima na douleur. Tosimbi esika wana. Alléluia. Amen. Paf, Jérusalem quand est salini. Tobi retour wapi? Mais il y a un propre oya c'est la personne là. Bon ça micro frère, comment ni? Satan na soki. Ya na yé. Asa wapi papa? Na mboka. Asalini. Azana mort parce que toujours azana malili. Azana mort ke sikoyo, c'est que asalini ni. Akufi. C'est que balengela kili wapona ye, liwe salini. Est-ce que c'est noté? Et ta maman comme akasi bona lokumu na Yesu. Zanga se manifeste kati na yo. Lenga longoli liwa epai na yo azokisa ngo epai na monguna na yo. Lelo asali susu miracle mususu na kombo na Yesu. Amen. Kombo na mabe ya na fani na kisenso. Mabe ya na kisenso. Siko lingo témoigner ça basali ni pona yo maman na second souffle. En tout cas, na yo témoigner Nzambe na wa sali ngai na sali 3 mois na la raté. 3 mois la raté. Panzi ça nga passe na la. Ba kwa kele panzi hein. Mais ah na yambaki oyaki na mobali no. Non mobali. Mobali no zali aussi. Wapi? Papa yanga soko zao. Muninga yaka déjà esika oyo ayi ngai. Donc uti kisenso, uti kisenso. Uti kisenso na se combattant. OK, na ancien combattant. Ah, papa, ah. Ah, il y a ça dans la yamba qui vit, non? Ok, papa, comment on a mis? Papa jeune. Yo, on dirait qu'il y a un mois, Naï. Ah. Bon, si on va voir qu'il y a maman malade à penser, 3 mois. Oui, maman Loba. Parce que 3 mois, mon inga est singa yala ok, ne pas pasteur. Là, 3 mois, ok, nous allons, tu vois. Papa, la quête que l'hôpital malade et moralité. Ah. Et la denne va prière, au moins, on attend bien, à pourquoi passe. Ouais, prière côté Moussous. Côté Moussous. Ah. La zone où la passe, na la raté, na la boutou moui. Ah. Mercredi, il s'est habité. Pour ça, il y a un pasteur et un baka. Mercredi. Ah. Mercredi, on a eu. Avant, la télé, on a qui ça douleur. La binza, on a ok, il passe une heure, et si. Ah. Oui, mercredi, on y a bibiso. Ah, mais va dans la maison là. Oyo ki maman lobini. Kuna bipai na zote ne passe ça la nini. Côté ya ki pona ozwa succès, il faut ça la nini. Kondima et puis, ndenge ozokende déjà succès ezali nini. Eloko ozwi inspiré sala mabe kolanda yo. Ah maman merci. Loba. RTE awa, ndenge osambeli mpona ngai. Oyebisinga ke botomela namela kisi te. Mercredi wana komi antuka natambolaki nga moko nakomi ntina ndako. Jeudi wana antuka namonaki lokola pasi yango eye. Nakoki nzambe na nga nakomela kisi te. Nakokontinue kaka kovivre bo. Mercredi to continuer le jeûne, vendredi jeûne, samedi le 8 aussi ici. Namelaki mpe kisi te na butu mpe nalali te na binzambe na ngai ndenge nga nazokende mpasi nyonso esila ndenge esila libela na libela nazwi kimia oyo mokili epesaka te me nzambe moto epesi nga apesi mpe siko malade eza te antuka namoni sava eza lisusu te malade ekei malade apanzi oyo asali nango 3 mois esilaka te me nzambe asali nini. Ah maman, Nzambe a se manifesté pour na libela. Ndenge ekotaki awa nazongisa mu ipeuti. Yo lisusu te. Au nom de Jésus, au vive second souffle na kombo de Jésus Christ. Amen. Est-ce que tu la sœur Gloria? Oui. Na vale na lemba sikoto ana Kimbao. Na kofaka comme na Kimbao. Ah, on témoigne ça mbasa ile pona yo sœur Gloria. Ça mbasa ile miwate pona ngai na mwana ngai. Ah, na yo na mwana na yo. Oyaki awa. To jour mon cas to la mkina tongo we poto kota na na les 8 months. To kota ki ana Kimbao. Na Kimbao na venu ya Kimbao.
tovanda boye ezalaki lendi moko bapriere ezotoka mpenza moyen te ngai naa kimbangiste nasali bane ebele na kimbangiste mai navandaki kaka boye nazosala mosala nazolamba nazokaka ama te ezotoka ti nasunde na kolamba nambi te nakeno nameka nano nzambe oyo ya église oyo mpe nayebe nanga kombo te église mema nde nayaki mpe awa na bapriere wana nde ozosala banino ya lundi vendredi mercredi nazotosa ere moko osemi mai naye na mai mwana ma oyo mbongo esila biso na mabanga kuna tozali na lemba mbongo esila pena na mabanga opita ya mabanga chaque elanga esimbaka maboko na esimbaka eloko te makolo na ye mpe enyataka te mais bana tobandi koya awa elanga yango bana tokoti yango nazokote mikolo ti na mikolo tosali oyo eloko te maboko eza bien maboko est-ce que tu peux me toucher batobola batonga maboko makolo nsima ye nyonso batonga na esika osava eloko te nga moko mpe nakokoka kotema minute ebele te ya osambela so koto ozoloba ozopesa baprincipe ya osambela nga banda okoka te omwana kotema atemi na vandi 30 minutes, 10 minutes en concaté. Mais pas là, on dit qu'il y a si qu'on peut ça. Donc on t'aime bien. Nous autres, ma bien, minute est belle tout. On va faire un peu. Il est à côté, ma bien. Mais quand on dit ballon, nous autres à la main. Alléluia, Bama Zambé. Bama Yaka Yaka. Zamba Pamolayo a se manifesté pour la libella. Ndengo zui konzo onda mabikisio na yo na mwana. Tako wana asali suya minene. Au nom de Jésus. Et là, comme avait écouté le souvenir de la Corona Jésus. Amen. Comment on a fait en fait, on va la cité verte. Alors, on a dit cité verte. Est-ce que vous témoignez ça, la salle de Bonayo, la même? Nena témoigner ça, mais pour moi, nous on a voté qu'il y a un erreur. Le côté mi balé. Papa mon boy côté à moi, na abi na nga tata moi no so batali mu. Nga habité aza batali mu tuti. Tant qu'il kiri moi comme ni ya ni. Na boy ko so mbali nga. Mais c'est que papa moi ya na tas batali moi na mu. Donc il a ndaku, c'est mec qui n'a pas pour moi na bi o merveille moi no aza na ya ni. Bébé à moké. Aza na ya ni. Ngisa na ko ba nga mbali ko so na ko ta moi na ya ni. Na bengi papa bango azena musala ya tali mwana bi o eza erni te mwana ko pisa $500 po aza mwa qui eza risque tant abi bomba na ngabi opérer te ngamona yebi donc quand les prises sont ma huile d'olive bon sambela eli moi quand on était ça c'est mec qui na longwa kuna makamba be ba opérer te poids ba ba l'hôpital na yo lo ça va opérer yo lo bi ba opérer on va regarder l'église mama biso paye abi mba nous a tembe makasi bon poids apesa mbonga opérer moi na okoya j'ai tout monde côté na bi moi kutu mba na ngabi on va $300 va opérer moi lobi na ngo ye asomi huile d'olive ye yo mais t'es mon frère venez papa na bébé alléluia bana Zambé papa mwana na yo mwana na yo mwana nga papa yo sambelaka awa asambelaka donc eloko lozo beza bongo tingo fani tele makasi papa mama loba po tupese malo asomi huile d'olive ye na ngo nga kuna isi mama biso alongo afininga pasteur bino wanza na ngo yanga ndebi na ngata longwa kuna na laiti mwana abi na nga stop huile d'olive au pasteur ça mais so laiti couche pakola ka ni huile d'olive na si mwana lobi na pakole moi kama na moto tanga na yebi couche moi les gâté comme jaune na huile d'olive mobali ndongo eni kwa ka kuna nga pe na huile d'olive na kwa pe nga bita ba ko se kanga couche moi les comme jaune donc ya ina bisi na pakola su moi di mo pakola ngo ye mo na kuteka pakola mwana pakola moi timu comme ça que qui no fungula mwana ko couche ezati donc hernie ezati hernie zisute ezali zamba bikisi est-ce que on peut alléluia bana Zambé nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kobingisa mutu lokola yo bébé ko pe santé comment bébé bonheur tika to bonheur tiens boko kipa bébé sali to bonheur pour la bébé na papa na maman ndamba sala kati na baona kombo na jiko bonheur Zambé yo bikisi bébé bonheur il fallait même ça $500 et pas na munganga mais yo bikisi ba pesa ta infranté kolo merci batela bébé oyo azala pesa bonheur pas porter ya bonheur na foyer oyo
na kombo na Yesu bo vivre grâce à Nzambe Nzambe a se manifester kati na bino pe bozwa kimia na kombo na Yesu amen. Mama Sarah na vai na Yolo Sud. Oyo témoigner Nzambe asali pona yo mama. Nazo témoigner munene ya Nzambe ya papa Josué na oya sali la mwana ngai. Asalaki fièvre ya 2 jours. Après 2 jours wana vendredi donc frère banaki mercredi jeudi. Vendredi le 8 juillet toponi mbala moko fièvre jaune et se manifesté dans nzoto mwana. Mwana soko kazuko tele mate mwana komi ah bino dimanche passé amen ah na kosala ki deko lobine na comprendre sikoli bon vendredi on est allé qui peut-être que to perdre mwana papa moni boye habito benga maman de toana azali tante na ngai azali infirmière nga habité avant to benga maman de toke na prière papa pe a assisté à bisa va toke liboso papa pe azali wapi papa yakana bon mwana ngo wapi mwana tikali pona lalaki ve ana komi ah olalaki ve awa ah problème ezate là papa telema nana ah na moni oyaki na mwana yo to bimaki yako kotambola te bomumi yako mimi azaba âge 9 ans oui exactement ya mwasi ok mama loba mukola mwana nzela vraiment nazalaki même na mbongo na sac ke nazwa ta moto na mwana mbangu na se distraire meme ngai nazwi kaka mwana na meme na moko tozoya tokomi na kimbongo avant kikwiti namoni mwana makolo esembolami asimbaki nga moko etiki ngai noyika loka moto abi na nga tala mwana si nabaluki natali mwana mokongo namoni mwana miso eke likolo nabi Nzambe olingo te yanga nini na nzela nazanga moko na mwana nabengi ye Miriam troisième fois mwana yambinga mama gabi na kombo na Yesu natie moto pe makila na Yesu masela na miso wana kitisa miso mwana talinga beti miso pe na mbangu kitisi miso nazali pe na kobanga te na biso na bangi diable ya olonga ngai na kitisi na pousse moi pembeni na sombi lilala salele mbangu bidia lilala wana do eyeli na kaka ndenge wana na pesi mwana baninga lia ango na zonse susu na mukongo noki suko mwa azimo makasi tobali koya ti tokomi na tinga binzambe kaka ndenge tokomi na église na yebo tika démon oya fièvre jaune kozonga mwana nga aza guéri amen papa didie muzabandaki kogondela azobondela donc prière esili apesaki ser moko mai po amelisa mwana tofanda ekote kuna nga mpe nasalaki curiosité nasengi ser wana mai nakaza bamama bavanda ekote banoma nde mwana azobwaka koka kaka nzoto ser wana mpe aboyekta zwi mai apesi nga napesi mwana bandi komi tovandi tango papa didi azoyamba bamaladi na baka nayaki mpe na mwana yebisi bana ya mema nzambe azali loba amen amen mama nzela tobanda voilà ya solo tozalewa tozomona couple papa kombo nani mpe ovandi wapi kombo nanga frère ko naza juste na tipatawa na makala ok bongo mama Fani ah sikoyo namoni boyena mwana kombo nani kombo ni Chris. So qu'est-ce qui se passe nini eleki na zoto la mwana oyo po ya kotémoigner na second souffle awa na église même bon mwana oyo azalaki na bapomba vraiment sérieux na bamalade en mois d'octobre ya année passée azalaki hospitalisé abimi après wana abelaki maladi nini kozalaki maladi moko péritonite na libumu bon maladi yango ezalaki très mystérieux échographie nekuti eza na ndako soki bamédecin batali bakamwa demono atambola bon ayaka awa vraiment très malade mais ntango akomaki mama moto ayaki na ye yo oyaki na nsima bon mama so nini eleki na nzoto mwana maladi nini koso yo moto ayaki na ye nayaki na mwana oyo nasema kwa nayaki na ye na ntongo mama butanga bi fani Chris azobela mingi kende na na Chris na biso basambela ata pole nayebisi ye na transport te abi kende ka grande sœur ayaki apesi ngai 2000 francs nasimi nzela na mati bis na ye na ye kobata na mate bis tokomi na rompoint azalaki na fièvre makasi donc kokoma nakomi awa nakuti mama na nga oyo tobande koprie na ye place tobande koprie
na kamwe na bima chanter osala nini abi nga naza awa ndako nange eza awa nga bi na ye na Christ babondela pone naza na fièvre makasi pesanga kantine natoka mai nasokola et puis malade nini osala bandoke abela ye sucre nage na ye après toye na ye ozolanda mwana age oyo abela diabète est-ce que eza normal continue après toye na ye na memi azolela bi mafani kitisanga nalala awa ngabi Christ kolala te tiana mema yo batokela mai nasopela azolela mami kitanga mafani kitanga na bisa vana zwa liputa na tande mwana o déclaré ala na hotel awa na hotel yawa isika mosanza bafanda nazwi liputa na tandeli ye wana kolala nalalisi ye nasengi kantine natoka mai naya osokola ye naya pembeni na ye boye nakuti motoki ebimi na kati ya nzoto ma Chantal nanguna sukoli mwana te tande mwana toki kaka nde olalisi esika wana na bitande mwana toki après alobi abengi frère Patrick azwi déjà na guérison na papa ye te wana na oye te nga na ozela après ntango yo ye obondelaki mpo na mwana abandeli kolia lisu te gâteau à 100 francs asisaka te mais ntango obondeli ya libumu na sikre ntango obondeli mpo na ye na miniti okrist akoma olieli pa 300 akoma olieli pa 300 francs aleleli ya bana sape est-ce que sikre eza malade yango eza omona ye na sante azalaki ya otike nano bakokanisa ndenge atomba krist ça va ça va bien donc so bapesi yo lipo odami bien na fufu donc obeta bien sikoyo sante très bien est-ce que okosote okimata femme sauter batala sauter voilà Christ acclamez pour Jésus nzambe yapambola Christ tapambola ye ase manifeste kati na yo mwana oyo au nom de Jésus nzambe lokola boye kotémoigner miracle esopere na vie na bino nzambe afongola boyesu na bino mpe ase manifeste au nom de Jésus la déclaré yango amen.
na fanditi na ebisi bana nga lobi boti na mai na kanti na sukola po mo ngala na bai na sukola ka makolo koto ko sukola te ko kiswana ekota na okikana ngabi tela na mai mando atie mai tele miswana na fandi priere bani papa na bengi mando ya kanti na mai awa amemi kanti na tela na veranda na ma pas mama di ko sote na sio na matisa ni ko la veranda na tie na lobi Sunday ngai muto abela maji maba akweka la mai stage fa ngana moni mai o ngana peko kwa la kati na ngote kaka kantini o ya mai ngana ko sukola mai ngana ko soba ngana ko na mai stage fa maladi o ya pese ko longwa wale zalaki lendi ta muto ko na mai service à mai OK d'accord to sambelo na te sili pa lobi mutu nyoso si ma place aza maladi ngana simi ko do na te ko pa ta moi jwa mara na zo nazo lenda ti esili to sili ti na zwi mai na ke asambeli ngabi nzambe loba ki yoga nzambe ya bakufi so nzambe ya bomoi tango na kosukola mai oyo maladi pese esila ngana sala ka mutu mabete o asali ma mabe ekozongela na sobi mai wala set wala siti para liaka na sambeli pakola ngayo pe sambelaka apakoli nga papa yango wana papa bana lendi tilelo na bika la ngai haleluya wana zambe nani mokozi nani Yesu zambe papa bina ni Yesu zambe nani kamumo mutu wana akoka kotala ngai te haleluya bona ebisaki ekozongela yona bana na oya basi bona na sala ka mutu mabete nikolo ya fonction misale zanatina obo mangai onatika bana yango wana na yako kumisa nzambe na nga natana eloko oyo na kopesa ete na pesi kaka mertiko pese sili eliwe kaka na remokolomoko haleluya pena tabosani nameli babanamela mama nameli premier jour deuxième jour quand nameli napai namemi mwana ngana moke dudu noki libumu etoki nabi fananana nakela nsima libumu eleki nazongela defa te kaka mbala moko ti lelo namipeseke nyonso ezalaki na nzoto haleluya ososi délivrance na yo mama sikoyo bato baboteli bango bampese nzoto edebi okoloba nini mpona bango papa nazomema bango oyo nakomona kaka yaka nano oyo nga namoni haleluya nzambe ase manifeste kati na yo kaka ndenge otémoigne ndenge nasimbi yo nazwi malade wana kaka ndenge esili epai na yo ekende epai na moto atindaki au nom de Jésus grâce mpe nzambe ezala na yo na kombo na Yesu amen elenge mobali mosusu awa bon kombo nani pofaniwa évangéliste aza mosala nzambe oui ovai na monga fola oyo témoigne awa na mema second souffle nzambe ezali mpona yo bandeko aleluya amen nazopesa bino mbote na kombo na Yesu puisque ça fait 3 semaines passées tozalaka awa nga mutu napesaka témoignage mpo na poison alleluya babwakelaka bapesaka ngai batielaka poison na mosala mpe naliaka biloko wana alleluya yango nzambe ozobondela akufaki naza mosali ya nzambe nabondelaki nzambe mingi de 62 kilo à 49 nabengi aza noko na nga alleluya naseki mpe nakumisi nzambe po ete ebele ya bato babwaka nzambe alokota bango ngai témoignage apesi yeneme nakumisi nzambe po ete babwaka biso libanda alleluya papa oyo aboti nga ayebisi mama na nga alobi naboyi yo napesi yo mwana wana kado kende na ye alleluya kado oyo apesaka mama na ngai aboyanga na age ya 2 mois mama tokei nzambe asali grâce apesi nga papa mosusu alleluya yango yo oyo babwaka yo na bana koloba mabe na moto oyo alobaka na yo te eke nabwaki yo na bana nzambe apesaki papa na nga punition abalaki basi 11 na nsima ya mama atikala kobota te alleluya
Kado oyo apesaka mama na libota na biso mutu ayebi nzambe lokola nga azate. Na libota na biso malgré toza basali ya nzambe mutu na mutu aza na don na ye. Don eza likabo oyo nzambe apesi mutu. Na bandaki kozwa ye lokola noko, na bandaki kozwa ye lokola mwana muke. Nzambe na ye asali kati na nga. Amen. Esalaki 3 semaines na bandako gêné te. Na poison wana babwakeli nga poison, mutu oyo abwakelaki nga poison azalaki kaka voisin. Abandi kotala bapesaki biso poison 2 personnes. Ngai na moninga na nga aza colonel. Colonel akufi. Quand le colonel akufi bakundi ye, après 4 jours mutu wana aye alobi tala eloko totiaka na nzoto na yo yango oyo. Tango obandaki kolia keke bayaki na ngonga nazalaki na veranda na salon bazokabolela biso nzoka yanga batiaki poison. Bien aimé biloko nyonso eza ya kolia te. Ava olia abondela nzambe. Tango baye na keke wana nga nazalaki te. Bapesi nalobi nkolo toza na fete tozalaki na matanga. Tango nazolia yango makila na yo epetola biloko oyo. Alléluia. Amen. Aliaki keke wana babandi kozela. Colonel akufa tokunda ye ça fait 6 mois. Aye ko témoigner moko bien aimé. Alobi totielaka yo poison na colonel akufa mais yo toyebi te soki ozandenge nini. Maladi wana e continue ka kotungisa nga na bana ko disuko gêné te. Ti ekomi soki na tambo na yoki pe manavani balingai pe balongola nga na musala po babana ko déclarer nga inap. Na ye ko benga na obi no ko salva pas. Alléluia. Amen. Tikala c'est ka bien aimé. Na lobi salva pas lobi nini? Nga obi na osala te. Na ye bisi alobi somba huile d'olive. Alléluia. Amen. Quand on a sommi huile d'olive et coïncide pe ba prière ezalaki awa tozalaki na retraite pendant 1 semaine. Nga na bizambe na koka ko gêner te mais sala ke na gêner po na bika po nzoto wa mosali na yo ekomi na suka. Bien aimé na lelaki kango na ye na zoke musala na soki na lali awa na ke musala bisoki babolongola balongola na bango nasalaki 1 semaine awa nazwaki délivrance. Alléluia. Amen. Quand on tosisi dimanche, ayebi singa lobi na l'action ninga komela na obité. Alobi na nga mela 3 fois. Mbala moko na tongo na midi pe na pokwa. J'avais respecté. Bien aimé na meli. Pré bonne que na kima kibino pendant 2 semaines ce soir. Alléluia. Amen. Alobi nzambe na ye asala. Na kei ko sala examen. Alléluia. Amen. Na sala examen poisson ezali susu. Alléluia bana nzambe. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Deuxièmement bien aimé, na kenaka epa Dr Brian, amusu ba yebi ata na première vie, c'est Nigeria. La santé pour la richesse. Examen ya pamba $10. Fiche $10. Jour wana nazaki na $150. Nano ba soigner ngate na perdre $130. Et na koti ayebi singa lobi tia makolo na machine. Na tia makolo na machine, basalite bandi kobima lobi omoni ba malade oza nango. Il faut ça la 15 séances. Bien aimé 15 séances c'est ça ensemble. Alléluia. Batinela kinga $150 na me retrouver dans les néants nazal sous les logoté. Ya lobi na ça la 15 séances. Na séance moko $20. Il faut $300. Tango noko abenga kinga. Alléluia. Azam noko taza mosala azam. Tango abenga ngai abondeli po na nga na respecté 3 jours. Lelo nakoma kolia pondu, nalia fufu, nalia mafuta, nalia madesu. Alléluia. Amen. Est-ce que poisson eza lisusu? Eza lisusu te papa. Parce que soki ba empoisonner mutu okosala nini kwa? Soki ba empoisonner mutu. Po na ngai na oyebisa kaka akime pa ensemble. Akima wapi? Akima wapi? Na église nini? Amen. 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 Dego témoigner grâce pe faveur à Nzambe ezana. Eloko moko te ya mabe kotika kokota na zoto no pe bomani.
Au nom de Jésus, pe bana le lonza ba fongolio. Nzambo apatelio, ba konzi ba kufi. Baninga na yo bakei, ba kundi bango yo biki. Nzambo na restaurer corps avec esprit pour la libérer. Bato basala ke bongo bango bakolanda. Na poison ya Nzambo. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. Amen. Beta. Comme on a fait à venir qui quitte. Bon, oui, peut-être la Zamba na second soufflé. Zamba sali pour na yo. Dans ce pays vraiment pour témoigner Zambé nanga. Nani 96 na Goma bato ba koma na est na Goma. Ba ebi mingi ba poison na bato mingi kuna na poison ba benga ngo karu. Wa partir à année wana ba poisonna kinga mena zo ba traitement ebele na bikati. Na tambla pe ba place ebele na sambela pe trop. Na zo solution te mais tant on a un jour dans la délai papa na radio azo été appelé témoignage Jésus passé. Vraiment na simba ma qui peut nous limiter là que vraiment il faut na répondre comme ça on entend que ça quelque chose. Na benga qui peut papa tant c'est ça qui émission na butu na benga adresser à l'opinion. Yaka na kipata 24 comme ça comme na église des awana. L'air na yaki na combien dimanche na kuti sermon na zela na entrée kuna alobino atuninga question no okuta na bina tuni akomi kombo na atuni kane na bite na ibisi na za malade akomi de avant tokuta na papa tango matin sera ki abondeli vraiment diarrhée moko zokinga c'est grave peu na bota no na mona makamane wala te diarrhée zwinga on attend que na sera komisi kombo na kuta na papa de soki na kei parfois ba mona ndeni frère ayaki akuta na papa te mbala moko akei na donc na kaiga motema titango église de Syrie Patria so bakitogo fanda kuna liboso to zira pona kuta na papa tanto que o sape to que kuta na papa expliquer kanyo so apondiri pona nga uzonga ndao na kembango na koma na ndako de diarrhée moko ya mystique tango diarrhée wane Syrie na waki calme vraiment na sepela ki mingi na ko témoigner Zambé donc eloko ezate calme zote zongi bien calme okoni makasi okosala musala nyonso alléluia bana Zambé est-ce que tokobeta maboko pona lokumu na Yesu oh Yesu nani abikisaka lokola Nzambe so bato nyonso baza la poison to bakende Inde bakende Afrique du Sud okoloba ngoli papa presque ngandenge na zambo vraiment bato mingi bazana ba problème na osanga ka vraiment soki d'expliquer akoya ka ko répondre kwa mona loboko na Nzambe aya ko répondre amana loboko na Nzambe. Ok, c'est Rite. Olingo témoigner Nzambe ça il répond là yo. Non, témoigner pour la mona ngako. Oui. Ezaki vendredi. Oh le maman magasi. Ezaki vendredi. Na 11h. Akendaki fosala kwa français na akendo saka ni kwa français. Ndi na libulu ya mai bato bamonaki ezalaki basoda bazalaki 7 banda koleka na veni biso mpe na lupango toyeba te mponga ndako sokolo bamoni mwana ndi na libulu ya mai loboko nde etikali kaka boye na libulu ya mai loboko kaka etikali loboko nde etikali kaka bango bamoni mwana na dindi na libulu ya mai bato bamoni te bakende batala boye nakokai kotala ndenge baoya na ye te koti na ndako nalingaki nalela ntango nalingi nakwei na se nalingi nalela namoni olati chemise ya noir ezalaka nzela liboso boye olobi nateyaka lo nini ezala na courage ezala na kondima akokufa te donc omoninga nazwi biso ke nateyaka nini ezala na kondima akokufa te alleluya bana Nzambe kasi mwana kufi mwana ngo yeyo aza mbonisa te alleluya bana Nzambe nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kobingisa mutu lokola yo nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kobatela mutu lokola yo papa ebele bakufi na oyo ya biso yeyo ndika grâce na mpe faveur ezalawa na mwana oyo na kombo na Yesu Kristo amen. Kombo nanga mama Christine Faila na vandi na Makala Malanga 63. Oui. Olingo témoigner Nzambe asali ni pona yo mama. Nayebi kutu na manifester émotion naza na mbote bandi. Dernièrement semaine leki awa na ba prière nde tokotaki retraite nazo témoigner munene na Nzambe oyo kolokota mwana na ngai
nango koyeba te des années batelemisanga molimo mwana ngai nanga aboya nzambe na motema moko ake kobimisa na libulu na kufa bandeko azalaki na maternité asali 3 jours asala susu fausse couche naye kolela mbangu ngabi papa mwana nayebisaki yo bande dimanche eleki awa nazomona clôture ya prière tozalaki nango tosi tosokoli biso nyonso mibale nautaka na dushe boye nazomoto azoyebisanga oh mama nazokolokola makolo ezosimba te esengasa ba fausse couche tobondeli azwi kimia na masele batali balodoter azotuna o yo ozosala nini awa oza na maladi te nakendaka na mai mai oyo tobondelaki nga nalobi yo mai oyo mela yango pakola na libumu mela pakola na abana kosala fausse couche liboso asali deja moko elekaki asali moko deja mwana kutu abebi toyebanaki nanu te toyebanaki te ntango sikoyo na ye awa mwana nanga kosala fausse couche soki oyo ya nzambe josue eloko te elonga docteur alobi bino oza na maladi te tobimi toye na ndako tovandi tosali lokola 11 jours ntango alobi libumu pasi bandeko nalingi nabanga bi jamais kobanga nini nalingi nabanga boye ngabi eloko esa te ngabi posava toke hôpital tokei hôpital moko pembeni ngabi nayebisi mwana ngabi Charles kilibe eza te ata bakuti kuna bakolokire ngabe nazo assiste mais kredi ngabi papa biso tozoya hôpital soki pasi akobota nayebi te yo mpe nabengi obondela olobi soki eza mikolo na ye akobota malamu na pete bandeko eloko te mutu kuta utai kobela makasi eza te me apusi mwana bimi mwana mobali Josue Lokamba nani mokonzi nani nzambe nani papa aza na ndako falande nanga Josue Lokamba aza kuna papa ntango nabimi nayoki kaka esengo moko nabi Josue nanga opita mobimba bazobengeka paster alleluya saba se manifeste kati na yo kombo na ngai mama ani nafani mpe na malanga 63 olingo témoigner nzambe asaleli mpona yo mamani bandeko na ngai esalanga na pasi na mawa kotala mwasi kitoko nda te liboso na bino boye nazalaki mpenza balatanga eloko na ye bato masque de reyes na kobunda nauza eloko nabeti 5 tour na ngola poto mama na ngai ye oyepesanga adresa awa abike ekuta na Josue babengaka nga ata na telefone te nayokaka masolongo mpa bato espa na nga moko esalemelanga mari de lui atelemela ngai dane tala age naza nango mwana te mobali te andeko nayoka na kolenga mokona nyataka makona nga awa natala kaka Josue leloki nazongi bandeko bapelonga nazwati lelo nayebaka ngo te mibali bakoma kopenga nga lokola likambo natina mokili oyo nzambe na ngai ayebi kobalisa mutu lokola yo natina mokili oyo nzambe na ngai ayebi kotombola mutu lokola yo ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ata moko te yawe alleluya tokomi aboba makambo mosusu nalite nzambe oyo afungoli na libala na mbongo na makambo nyonso bachance na ye efungwami loba amen loba amen ndenge ka nasimbi ye makambo ebongi mbalama au nom de Jésus nzambe na nguya nzambe na Josue asepelisa yo po asi abandi kosepelisa yo esengo etonda na motema bo baseka yo bakokama yo na kombo na Yesu na déclaré yango otimboka nini nauti na Londres oti na Londres amen bana nzambe ndeko oye kotala biso asolangaka na telefone me lelo nzambe asungi aya awa est-ce que nzambe mbe amen bana nzambe grâce pe faveur nzambe ezala na mpona nini otimboka nini omonanga papa Koko nauti Londres na ye awa na ndako na ngai na ndako na ye
Oh, c'est l'église là. Ndaka tata nanga. Monsieur ça baptême. Déjà. Awa. Awa. Allez bana Zambé. Est-ce que c'est sengoté? Comment on est là pour naïe? Kolo, on s'est manifesté katina. Maï frère mon frère. Anzalaka na braza alors donc on a godin avec tout ça maintenant on ah donc au braza ya musiko koye awa. Alléluia bana Zambé. Est-ce que au CP ko yamande ko na biso? Afuti biye na eti ya awa. Est-ce que ça sengoté? Allez tiens beaucoup bi pas ça. Est-ce que ça sengoté? N'importe quelle commune on nous dit le colo tient ma colo awa. Samba tiki obongote. Papa ça n'a besoin d'action kaka loboko. Comme ça ma kamé fungwa. Attends ça malade des autres qui bien. Ah malade des alagate. Jésus. Il faut la guérison. Au blocage exaté. Loba amen. Ça mazo kamisero sikoi. Loba amen. Bandeko batika libotia maboko koto. Dans ce monde de la pona bandeko. Déclarer guérison, déclarer ouverture, déclarer pour la bango, Zamba Sunga bango, Bafungoma, dès que va se déplacer, c'est que va avoir un problème. Zamba peut sa solution à la bango, n'a pas de